tango dadi abeli ozolanda ekokoma eni na dadi bamona na lisusu te me ndako eni avandaka moto afuta yango dadi akomaka kuna futa yango bon ntango mwasi eni akobenga dadi na telefone bango dadi ayamba telefone te mpo akoma eni eta moko ya faiblesse moto azali na hôpital soki ayambi telefone azokata telefone soki aki voi eni akati fale bakomisa message epa dadi ke mwasi eni abengaki baloba te. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Dans le promis Neftali, la casquette de la presse congolaise, on dirait que des BioNews Télévision, babi, BioNews Télévision, Nemakambo, babi, awande bisikara pour besoin information il y a bio, babi consommons bio, donc talakak, je salue à passant les visionnaires de cette chaîne, Daniel Lebika, mon coordonnateur number one, le cordon au ça la fierté, il y a un jeune coordonnateur Nyoso, il y a une chaîne internet, Bandegonanga, au Bolananga, la Katia BioNews Télévision. En tout cas, je tiens d'abord à présenter toutes mes excuses par rapport à ma camouflage sur les cas qui, qui émission, vos commentaires qui, en tout cas, vous excusez. Place où il s'engage qui est bon, qui est pour la polémique, bande comme si c'est pour la polémique, bande comme si c'est pour la guerre, et ça là moi bien. Ce qui fait qu'on a trop d'églises, c'est par exemple, tout ce qui commentaire à émission là, trop d'églises, donc c'est un qui est bon. En tout cas, ce qui est un peu, na émission les qui, na bête qui nous libakou, bon mais un peu quoi excuser bon, sur place pour excuser vraiment, et ça comme ça tout ça là, pour na ko sepeli sabino, na pesi mbote na motoza na simabilili Jean Mwanza, azabonga assisté na Christeville Tadila, na pesi be mbote na second kapanga, second. La Pessimbote na second kapanga wala boka kiote donc na Pessimbote na tout ça quand na cadre émission na biso 100% analyse 100% analyse c'est émission oyo et ça analyse na ba sujet oyo bozo comprendre ou bozo mona un peu flou yango bomona na fan tsaka bato bena soki singto fan sabato lo belango to fan na rapoto lo belango ndenge mo pe lelo na fan d'ici bandeko na nga ya basi oyo bazalaki bongo baninga ya musala ya Didi Kambala oyo pe bazalaki lisusu baninga ya musala ya mwasi ya Didi Kambala. Donc ensemble nous avons une analyse à propos de Mamakamundenge et Zoleka sur les organisations et obsèques et Dadi Dikambala. Nakobana loboko na pena mobali akopesa kombo akose présenter pe akolobana groupe ni azwaka pour boye bae et puis na roya na loboko na nga ya mwasi. Mama Mbote. Mbote papa. Voilà, on dirait que télévision bandeko balingi bae ba kombo na yo na place azwaka. Bon, nga kombo na nga Jetueti. Na joueur qui pas président na météo Nyamasolo. Voilà, merci Maman Mbote. Mbote papa. Bandeko bazolanda yo baza besoin ba kombo na bisika oyo jouaka. Kombo na ngai Diamant Kalanga. Naza nga indépendante na jouaka banzonzeni. Voilà. Naza siri bo uti koyoka ba kombo bandeko to fani na bon to meka pe osala analyse na yebite mutuna nanga kaka pa na Mama Diamant. Tango ozaki sango ya ndeko dadi liwa ya ndeko dadi ezula ki owa pipe esala ki ndenge nini. En tout cas liwa ya dadi esala ki na passe ezula ki ngana ndako na lali déjà. Donc on a lali na ki bazo ganga nga tuni bozo ganga nini oh babi dadi ya kufi. Na mona ki on lokola ndoto on dirait nazo lota. Mettons on a lamuki na se connecter balamoko na moni na association des femmes ba photo bandi koleka na ba groupe musu na za nango aba Zuma TV o ba groupe beleka na za nango donc tant na moni penza ke ba publier photo na ye même na to kanisa na gangi na tindi fox na ba bibo bisanga bozo kosa ou bien eza ya solo ba singa ya solo dadi ya ototika biso donc ezala kinga passe parce que jour à souka na zala ki na ye aki ko jouer na Top Vision yebit azala ki epa na nga wana donc ezala kinga passe makasi na ndima iteke akokufa bonga on a ebité ke ba opéra ki donc passe makasi. Voilà ndeko Jetueti sango ya Dadi Dikambala ezwaki wapi pesa la ki ndenge ni ezwaki na erni. Bon sango ya président na Dadi ezwaki nga na matanga nazalaki na matanga mona Gombe na Okomanzima na ba 4 heures. Amina nga on a landaki akufela yende mtapesa nga wabi j'ai tout va publier président Dadi ke akufi na Facebook nga habité
okosanga soki ezalaki ki akufi na ngai nazwa appel normal balingai babenganga habité ya solo akufi malgré olakisa nga preuve me na ndima ka te mais nazalaki agité nazwaki isu kimia te nazala isu na kimia te après temps nayozonga na ndako na ntongo nango nayobenga président météo a confirmé nga bi oui akufaki lobi na ba 23h donc esala nga bien te penza ya bien te donc nazwa penza panique mbala moko kutu na gangi na famille kutu bayeba njo tu nanga nini nga habité dadi akufi président dadi akufi donc esala mabe makasi voilà esala ki mabe et puis esala ki pasi komona ndeko dadi moto tozalaka na ele tout le temps akikaka boye nayebi te de son vivant oyebaki dadi ndenge nini bon nayebaki ye aza bien mpona banda ozala na ye presque aire nyonso donc abanda oya na ye na yolo mingimingi abanda ovanda na kapela to banda ozala na ye soki aye omona lia mosu abengi jetu oza ye kuta banda atumolanga mingi mwasi asimize nzambe na mokili ya moke atumolanga mingi mwasi asimize monga bi apozala lina na baproblème te ngana nanga mwasi asimize te mama hortense ntango ayoka boyo silika bie naosala nanga baje to banda ozala presque aire nyonso to banda omonana na batournage ata tournage eza te donc to banda ozala na ye parce que dadi alinga ye mo makambo ya obima donc kosepela kwa kofete donc ata fete eza nango te mais alinga ya ambiance na ndenge mabe te na ndenge bien donc kozala na bato voilà mama enga muna yo Dadi Di Kambala de son vivant oyebaki ndenge nini bon Dadi Di Kambala nayebaye na les amis du théâtre ya Major Bisadidi na opesi mbote sika azali nayebaye so pas via nde salai ki to bana osola nayebenda bien et pas via donc pour la mamie nayebaye kuna donc ngala mandai ko benga ye akufi la génération parce qu'azali mutumo bien les autres tolo bapo akufi mais azali mutumo bien abandé ko sola bien abandé ko seka bien do azali so akuta no élection botete a rotelema a kosolo la tout le boni santé oso mona na te ndeni ko a blaguer na titi ko na obenga moi sinae to azali so akuta ni kana batabi yo na diama o mamna sala ka eta ninga betanga kara on dirait na zambali na été do na zambali na yo kana bia mutabi lobela do na mesana na ye lokola ya tellement na bande ko fréquenter milliers na ye mingi donc kutana na ye donc azaki vie moko a markanga mingi parce que aboya kana tournage so ki ata batu baye banité mokuta et puis oh yo ça ni ngwa donc na mutu abatu donc pas si vraiment voilà Dadi Di Kambala de son vivant oyebaki parce que ça et le moment peut-être au banga ko répondre mais le moment c'est yebani nango Dadi Di Kambala de son vivant oyebaki na basi boni bon ngala yebaki ya mobala basi belé parce que ka so kutene bo comme je suis moi c'est nangai donc ngala yebele mobala basi belé voilà merci donc c'est-à-dire Dadi Di Kambala malgré moi banda le bango que non tout ce qui domine mobala sérieux mobala moi si moko mais yo le big azaki sérieuté ngala so na kutene na bilongo na kombo na sérieux parce que ça sérieuté on na kuta na noka na bana basi ko lingi bo moi si nanga donc wa sérieuté longo la kombo na sérieux. Voilà, maman j'ai tout. Dadi Di Kambala de son vivant, tu l'as connu avec combien de femmes? Ngana yebaki kana basi mibale Gisèle na N on a yebaki à part moi sina liboso wa kufa wana ngana yebaki yango mais na bana mona vie na ngape na basi yaza na muta basi parce que place yaza il faut mona ka basi bazali yenenga zana daso ta basi on no mona bango na ye obi que non place via zali ko monika na basi on bazaki basi na ye to kaka bato zo ko accompagner kaka wana ndena yebi kasi ko alobi que non via zaki muta basi so afani na basi siko basi on ya ye to bana ko linga ko décorer mais ça mingi na basi po azai mutu ya basi quoi donc ngai pe na yeba mo sina liboso titi wa kufa parce que to banda ovanda ne afini moko na nzombo de na yebaka ekutu avant kutu mamba théâtre to mamba bandi na swabala donc de na yebaka titi wana to vana na nzombo
ye dadi azovanda epa na bango ayaka namonaka ye biloko mwa ndenge donc à part moi sini osiko akufeli epa na ye na mosusu donc ye azali na mbriere ye mpe so amemi na mbriere ma so oke na yo mpe okoti na je na ye oke na yo mpe mais so okoti no na je na ye te obima na yo mais soki azwi yoka na je na nsima maseki wana mpe donc c'est que yo pe amekaka omemo na journée mais simbaka te ngai esimba te mpo ayebi ye mo abenganga ndoki azalaka o ndoki ya mwasi te oso olingi oboma ote mwasi na oloba makasi po soki ene na ndako oboma o mpenza to akokanga osinga na ngai esa na binga mpe na oboma o donc abanda oblanke na kaka bon donc osilana ne kaka bon. Voilà Mama Jetou, relation nini oyo ozalaki nango entre yo na Mama Gisèle mwasi oyo dadi akufeli na maboko na ye? Bon, nga penza na Mama Gisèle tozala na relation moko te nayebaki ka mwasa président na nga dati nazala pe na relation mona ete kovanda penza boye kosola na ye penza boye bongo na eni oyo azali bongo oyo babengi bongo deuxième femme ya Dadi Dikamba. Bon, eni aza camarade eni aza ami tozala na ye ata ti lelo liwa dadi tozala na eni nakenda kuna navandaka nazala na ye na bana po ya sali mpe matanga na ndenge na ye ti baartiste babwakisi ye biso toza mopanzi na ye tokenda bon mopanzi ya motu te kwa toza kwa bana baza koto bana mpe baza koto lorsque komona ndenge baartiste bapesi privilège beaucoup na mopono bisika wapi ndeko dadi azali kofanda na mwasi oyo aza na ye na ndako ezosala eni ndenge nini parce que yobiki no ozalaka tout le temps na eni ezosala ye ndenge nini te ezosala pasi eloko ye azoreklame kaka bato ya théâtre baartiste ata ye azoloba te bamama na ye mpenza oyo babota ye bapara eni bazodeklare surtout bazodeklare mpo na ya Johnny bazobengaka oyo ya Johnny traître babi na ya Johnny na ntiakala moto abanda ye koyawa donc baondima te confiance oyo bato ya théâtre parce que dadi atombola eni malgré Gisèle aza dadi atika mwasi na ye wana te abanda ye kobima na ye azala na ye alakisa ye atikala kobomba ye te eloko ye kosala lere mosusu bazala ekoma boye ntango dadi pardon namekana abeta lisolo moke ntango dadi abeli ozolanda ekokoma eni na dadi bamonana lisusu te me ndako eni avandaka moto afuta yango dadi akomaka kuna futa yango bon ntango mwasi eni akobenga dadi na telefone bango dadi ayamba telefone te mpo akoma ena eta moko ya faiblesse moto azali na hôpital soki ayambi telefone azokata telefone soki aki voi ena kati fale bakomisa message epa dadi ke mwasi eni abengaki baloba te meme bana ya eni dadi atikali omona bango te ezwi mwa temps eni bamonana ye na dadi ntango bayi komeme mpaka bundu walesa na bon marché nde dadi ye moko aye kobenga eni oza wapi bakendaka kutu na kamara na biso mosusu shida ntina kati ya eglize bakomi kuna bakuta dadi kao donc azoloba me nzoto eza te eni akotaka mpe priere na nde babimi kobanda wana ti lelo na ndenge dadi aye kokende baye komeme na ngalema bamonana esu na mwasi na ye te me kobima na bango na hôpital mwasi na ye eni amemaka ye na kabinda aza na bafarture wana ndenge afuta mbongo ya ye moko kwa akuta mobali akonda ye makasi esala ye bien te nde kuna bayaki kosala na baexamen baye koyebisaki aza na cancer ya motema mais abombaki ayebisa ye mpe dadi te ozomona esala ye bien te makasi. Voilà, eza vraiment triste susu koyoka témoignage ya boye ndeko diama na oyo Mama Jetou lobi soko robakisa quelque chose. Bon, esalinga pasi makasi nano po nayebaki mambo pe nyonso te. namoni kuti eloko na oloba te parce que esalinga pasi eloko nga na obakisaka mokie na oloba eni aza lokola na minute au deuxième femme ya dadi na bolingo ya Nzambe oyo akufi aza mobali na ye aza papa ya bana na ye mpo na ngai ifalaki basangisaka matanga ke matanga kokabwana boye eza te mpo nayokaki mwa débat moko na association des femmes babi eni fo amikitisa parce que ye aza deuxième femme aye kolela mobali na ye aye te mpo banégocier na mbanda na ye soki ndeni so ndeni te mais
aye kolela dadi moto nyonso azolela bango mibale baza moto na moto aza na qualité na ye azolela mobali na ye alors lokola moto na moto aza na qualité azolela mobali na ye lokola mwasi ntango oyebaki ezalaki mobali wana azalaki na mwasi ne mosusu na ndako yo mpo ozalaki no kaka mpo ondimaki ebongo ifale amikitisa kaka biso bato tozokende kosunga bango mibale tokende pa eni tokende pa ndeko na biso mosusu donc toyebisa ye ke aya basangisa matanga eza bazolela nde dadi aza moto ya bato ebele soki ezaki batiste nde balobaki batiste babokisi ete ata bino mo batiste bakopesa privilège na mwasi oyo esika ya kufeli ezalaka kaka bongo biso nyonso toyebi mpe soki oza mwasi ya mibale mwasi ya liboso akufeli mwasi bato nyonso bakondokende kaka oyo bayebaki mwasi wana epa mwasi wana eza lisumu te eza likambo koyokana basangani ake kolela mobali na ye akeli makambo mosusu te amikitisi nyonso oyo akoyoka andima kaka koyoka ngo me bavandi kaka esika moko loye bakabola matanga amonaka makambo nyonso ezoleka na misu na ye eza bien parce que ye mpe aboti na ye to ongana koya kobatisa yango wana. Voilà, Eni Toumba, j'espère que vous avez bien reçu le message en provenance de Maman Diamant. Donc s'il faudra que quelque part aussi honorer ton que deuxième femme elle a dit alors Émilie-toi mikitisa yaka bisika wapi batu nyonso bazoko sangana pona kolela mutu oyo akufaki na kombo ya Dalidi Kambala na place to sala matanga bisika ekabwani na ebité maman Jetou na batu nyonso bazaki kotambola na Dalidi Kambala komona ndenge bazokende ko rendre ndeko Eni visite s'il faut interpeller bango koloba na bango nini. Bon, na koloba Eni aza mwasi oyo aboti na dadi aza mwasi ope ba camarade ya dadi bayebi aza mwasi ope famille pe eyebi alors eloko bango bakosala nde mama na nga Diama oti koloba ezala ebongo mutu kuta bimisaki ide wana Zidane alobi pona ngai tozalaki Zidane shida ngai abi pona ngai na koyebisa ba mikolo po ba mikolo bazali ba via dadi bakende bazwa mwana mwasi wana baya na ye côté première biro azali mutu na mutavani na kwa na ye bazolela pona matanga kotia kuna kotia koto eza mwa pasi ekomaki na yango pe pa ba mikolo après toye koyoka ba mikolo baboyi balobi ekosala bien te eza lokola bazokitisa première famille donc donc valeur ezate donc esimba te donc wana Eni pe pona ngana ena ndimaki na ye abandaka kozela ke bakende bagabriye bamema Eni tikunata jour akufaki jour sango yaki ke mobala kufi Eni aye na bafamille na ye na butu wana kaka batie beme na morgue bagabriye bamemi Eni tina kati ya ndako ya Gisèle alela mobali na ye tina tongo na ngonda yaki kozonga epa na ye est-ce que Gisèle abenganaki ete eloko ezana ezalaki bavie ya dadi oyo batambola na ye bakamaradi na ye ya mosala bango mutu bakokaki kozwa likambo wana dadi excusez dadi azalaki na banani bon kotala mpenza bonde dada banda otambola Tchakala Simize Makaya de bazali lokwa mwa 4 na ndenge penza bango bazalaka bayebi penza dadi bazalaki ebele te so moni Tchakala il faut mona dadi place wana so na baro ya no moni Tchakala omona Simiza aza Makaya na suka zali dadi aza bakangama penza bongo eza ya bandakala bon le reste na mususu ba camarade baza mais o penza okoyeba vie ya Tchakala oyebi vie ya Simize oyebi vie ya dadi bango 4 wana bazala ebongo fallait pe bango 4 tala mususu famille eboyaki menga na bi famille eboyaki te parce que famille sengaki bana Eni balingaki babundela ta Eni pona Eni aya wana alela mobali na ye vient Tchakala alinga telema Simize alinga telema Makaya alinga telema so bango batelema ki balobi te tomoni ko kabola matanga eza bien te ba confrère qu'elle est mususu batu mususu babanda ko boya to ba confrère que moi si omoni ke elinga ke sala bien mais bango babeti yango kara yango moni makambo ngo pe leki boye donc eza passe. Voilà, nous continuons notre émission. Vous comprenez que nous dans la saison moko période moko est un peu difficile, mais tout le cas bien après des informations. Nous avons peut-être appelé les autres même en pleine émission. Maman Diamant, par rapport à Oyondekolobi, est-ce que pensez-vous que tant que moi si le lot Oyozo par Eni mobile na yo Koufi
belle famille et bengio oya ko sangana matanga bisika ombana no azali est-ce que okoya na facilité bon okoya na facilité parce que yaki na facilité basala ki elo te pour nga ndenga yaki na facilité wana ezalaki ndenga ko profiter mbala moko avant di atala eloko ni ezoleka ba osala nini autant oye déjà commis muto asali eloko te ovandi il fallait que continuer qu'on vendre de la mobile na yo en pasala ki mabe parce que azongaki il fallait vendre atala mo tango bato babengi balaki soki motema na bango ofungama po baseme ki na eti bazwaki do bazaki par na ye do ngaka vendre aleli mobile na eti mukolo bakolinga babimisa ko basali ba makamyo sonde le mais yo sko longo lisusu ozongi lisusu pa na yo to tete ndenge ko nga zo bato benga bataka la to sa te ye moko na conscience pa wana déjà baseme ki ne basala ki et la ki saki ke ba yebaki déjà do azaki reconnu kati ya famille na bango donc quoi ba yebaki na kati ya famille il fallait quand ndenge bazwaki avant da continuer le mobile net na suka po mutenga ko isa muto ngaza te mutenga boma pe mokili ngaza te ko ndenga yaki déjà soki mwasi wana na posa osali kama na sala ngo le premier jour donc quoi sala ki en ngote do linga la saki azaki déjà neutralisé voilà peut-être moi si azalaki neutralisé pour na sala acte mo quelconque et pas ya banda to benga banda mususu pe eni pa kimaki ne musu ba mirimi no bima c'est na ngambu ya basemeki ya dadi ya mwasi oya liboso eza penza bongo po ebanda pe ko bima ba mirimi ebanda ko bima ebanda bima donc ngai pesa ka bien te bon o monika ka eza na ngo TV koloba penza nyonso zomona eza penza bien te bon ye ana susa mbana ye soit kotikala ngai kotikala mais malgré bato bayaki na bato na pe bakendaki donc ngai ko mama ka mususu ya njoto ya babitumba yango moni ye pe aboyaki na ye abenda na ye azongaki na ye voilà tozo kone malembe na suka ya analyse na biso bandeko nyonso ya Bio News Télévision au bozola na galo pour ce que Neftali la casquette de la presse congolaise na le bakaka en attendant la liste en provenance de Monsieur Bio wa benga mbongo na kombo ya Daniel Lebika na mbongo na natanga ka kombo ya Jean Mwanzaki derrière la caméra et on natanga ka kombo ya Lebika Daniel Monsieur Bio donc ce liste komelinga ndeng na kobanda kotanga ba kombo na bino mama Diamant analyse nous au sala nini à propos ya organisation ya obsèque ya Dadi Kambala parce que le haut tozomona la plateforme comment ko fan de la kaka ba organisation funéraire mais par contre ceux qui mutozobela ba ki paraité beaucoup ko lobanini non eza pasi ma on émission na autre sala donc eza pasi pour na biso na ba organisation na biso ba sala so mutasa mais tant mutu maladi esi et comme il m'a cassé c'est que nos bons maïs bateau battre les maladies non c'est triste vraiment donc et le koana pour photo bongi sango vraiment au moins il y a mon pembongo et son baraliwa au moins so bosanga 2-3 personnes pour na mutu moko boye azo bela bo chepe molende peut-être beaucoup sauver na nous amnae avant mara mususu ya sikonyo so ça eza ba fertilité faut ça mutu ça kufi déjà auto ça examen auto kuloto sala boto so nzabodo eza pour na ngana na fertilité autant mutu na besoin lisungi et mususu bosunga ki ete ndenge balobi esika na utu ko sa émission ba esinga ote azaki na mbongo ibele na maboko o esaki ye moko abandaki koboya okino to traitement parce que soki mutu azana mbongo ibele na maboko akoboya okino to traitement pour na nzoto na ye moko pongai ava yo linganga funga mona milinga no songa mona milingi ndeko peso courage o linganga e songa mona milingi te do yoko linganga te do Dadi Kambala nde na yebi azaki lo lendo azaki fier do pasi moko boye mbongo ebele yele la maboko andima soneka mbongo na gardango aboya ko traitement na ndimi te ke ko sala mabongo to sunganaka nanu na bateau baza na bomo et ko sala bien peut-être na moi 10 francs na yo 10 francs na ngai et ko sauver molimo ya mutu moko boye que tozela et comme trop tard ndenge comme trop tard sikoyo to comme ko luka ndenga obongisa to kunda pona ngai eza pende important. Voilà, pour nous, c'est vraiment important. Tout sungana, tant que nous vivons, tout l'ingant, tant que nous vivons. Maman, j'ai tout. Na question na wana otuni, eza bien. Dadi tanga banda bela dadi a 8 ans na ndaku na maladi. Dadi a na mbongo te, ba artiste écoute bazala na ba na mbongo te. Ba artiste ba vivre kana ba matolo na bango mwa muke na bango ba relation. Dadi a 8 ans na ndaku. Mais lelo maman livre azo déclarer à lobby qui a regretté Dadi ti abeli
tamulai babombeli ye batikali koyebisa ye te ke dadi abeli mais bato yo kaka bakamarade ya dadi bavia dadi bao baza na balimero ya mama Olive bao batambolaka na mama Olive bao bakendaka petit na bureau ya mama Olive bayebaki ke dadi azobela batikalaki ata koyebisa te ke dadi mama tala dadi azobela po bameme na hôpital mama Olive ayekoyeba ngo na dernière minute tanga telemele yango afuti bambonga bopération na kosala opération dadi asani akufi po malade eseni ese kotaki mais bato o batambolaka na dadi bato baliaka na dadi bazalaki na numéro ya mama Olive bakoka mpe kobenga ye deja ntango maladi ebandaki deja ezosimba te ezolia nzoto baninga bayebisi balobaki yango te mpo na nini bazelaki akufa mpo bango baloba po bazwa bambongo na bango ndenge bazwaka babimisela bango bambongo bakata baparti balia na bana na bango mais mpo na nga na koloba kaka ndenge yo ozozela mbongo liwa moninga yebaka mpe ndenge bakolia ya yo po eza nango linda like ezwaka nango yo sepe lelo artiste akufi mbongo ne bimi lokola bino boza bakonzi batia bino na baposte wana bambongo lokola yaka na mabongo na bino bokati bolie obosani ke lobi mpe kozala yo ya yo mpe bakolela mpe kande ozolela ya baninga do yanga na yanga nalobaka yango. Voilà, voilà Zaki Bongo liloba intervention ya maman je tout par rapport à la question autoposaki na éviter ndeko diamant to kabwana yo est-ce que vous en a dernier mot au koloba na ba konzi ya ba plateforme nyonso e sala itala makambo ya batamaboke. OK, monde de la fin angeza ba konzi o nyonso ba sala ba association bazota makambo ya biso batiste ya liboso na osenga bino boza na bolimo. Vraiment surtout ça toza na bolingo te toza na kopona pona mingi toza pe na kotika na mingi toza la vraiment na bolingo makasi bolingo soko eza makasi toza soudé tokolonga babiloko mosusu ya mike toza la kana bolingo te to lakisa bolingo na biso te ta mutu ase akufi to monyo te boye telemi ekomi ya komatali kola ba pote mkobokela na bajeto te yango tozo boya tolingi bolingo eza vraiment na kati ya mitema na biso ba association de soko esangani musu makambo ya mike ava to bela mama Olive esima biso tozalaki ava to bela mama Olive so biso moko to telemi tosangisi mbongo na biso malgré balobaki batiste bazana mbongo te na ndimi te so batie $5 ngana mona ngona association de la femme na mona $5 bato bako pesa ta 100 ma pesi o pe bazana moyenne na mukie o mona misusu mo ba 5000 ba 4000 ba pesaka mais sikoyo soki tosangani biso nyonso koto moi 5000 ebimi koto moi 5000 koto baza 20 personnes koto baza 30 koto baza 100 au moins que mbongo apeto comme mamto na so pe na hôpital ba sele opération et ça le peut bien boza na bolingo to boza ba mikolo bozo kamba biso botika ba futilité botika ngana za mutu abonga kuna na koma rate ngako to kuna na lobisaka te ngako to botika biloko wala bino bozo kamba biso boza ba koko na biso ngapo na bino pona ngana obenga bino bo ba koko boza ba koko na kati na biso pe ba papa bazali ba mama pe bazali en tout cas ba lobeska mwasi azala tonga mboka te menga na lingi tour pe na 2020 basi pe to tonga na pe mboka nde to sali association de la femme to tonga pe mboka en tout cas basi pe bo pe sa biso pe liloba pe ya koloba ka na ba association so pe to yebo bo pe biso liloba emsunga pe na ko bimisa ide mo bino boyebite ide wana mo pe bino bozwi yango bosaleli yango pe te mona mwasi mo pa bimisa ki ide ya tonto za na bolingo to za la soudé po o ezala te nazo senga kimia nanu ya liboso na matanga ya dadi biloko o esalama na matanga emona na lisu te toza na posa na ngote to lembango ekoma ba monotonie o bango balobaki bo o bango basaki bo o yi eloko esalami te mbongo esali bo te otika nanu biloko wana to kunda ndeko na biso po ya zaiki mutu abatu ya zaiki mutu ba polémique te abanda kota ba polémique abatu te o ngana to sola te so tala olobaki ngana yo na yebo sola te bonga na Holanda ngana Holanda ta zaiki mutu abatu en tout cas to lelo kwa mukolo po za mukolo za parent atiki bana na ye do atiki basi to lela ye lokola mukolo onga za na ngwa koloba ngwa to luka kimia po lobi to yebite soki loko nini ekomela biso lisusu. Voilà, toluka kimia lobi to yebite soki loko nini ekomela biso dada zalaki mukolo aza responsable aza na bana atiki basi donc respect ebele na nzoto ya kondo dadi mama jetu liloba esuka pona bon liloba suka na ngiza kaka na opesa kaka toli na bato kaka ndenge o ba créaka mwa ba makelele na kati ya matanga donc batika tolela président na biso papa na biso leki na biso yaya na biso na kimia et ça la bien makasi donc ba makelele ezala te mwa ba kisomisongi ezala oke koto lobi ozongi koto lobi te
président Dadi azalaki mutu ya bato président Dadi azalaki mutu moko banda osangisa bato azalaki na ye mobala fier donc tolele na lokumu nyonso nzambe asunga biso matanga eleka kimia. Voilà, tolele na lokumu nyonso nzambe asunga biso matanga eleka na kimia. Tozo poursuivre kaka analyse na biso. Elle nous a parvenu encore une fois de plus kaka na kati ya plateau na biso azali moko ya ba camarade pe kaka oyo bazalaka na ndeko Eni Tumba. Donc yépe ako mekampe ko yebisa biso qu'est-ce qui s'est passé en réalité na ndenge organisation matanga ezo salama tozo mona bandeko ba pesi beaucoup plus privilège na ngambo moko na si botu ko ba intervention za la selon mutu na mutu. Donc yépe ako pesa intervention na ye na ndenge azo monela makambo ngo ako se présenter ako yebisa biso place ko ya jouaka pe ako parler biso de long et à large relation ni les aki entre ye na ndeko Eni mama mbote papa bandeko bazolanda yo on dirait que des BioNews télévision bazana beso ba kombo na yo na bisikani oyo joa nga kombo na nga Shida na joueur na Elizabeth papa Ntsakala Elizabeth papa Ntsaka. Donc papa na yo aza moko ya ba proche ya ndeko Dadi Kambala yango wana relation ni o sangisa kiyo na ndeko Eni enya awa longande Kambala awa enya ndeko na ngai donc ena zali camarade na ngai vraiment oyo ki famille na ye soit on a un problème à temps, dans la famille. Si on a un problème, ailleurs, à peine à rendre une visite. Donc, toute ma famille, et nous Tumba. Voilà. C'est théâtre que Bino pe bozaka be luka makambo, boligo luka ba problème na éviter. Ozoyi no théâtre mais oyi na boule ya kolinga moko ya bata théâtre. Et ça un bon point nani. Non, non, lingi da théâtre. Mais eni na ndeko Dadi bakutana na wapi? Bo eni ngi mda ba théâtre. Eni ngi ka fi o déjà linga ke Dadi nga mimi na monde théâtre. Eni na ra fi théâtre tin, azaka fi moi sindiri mo sota za la boue. Donc eni linga ke eni Dadi linga ke plutôt azwa ki ya mimi na rata monde ya théâtre. Tanga mimi ke rata monde théâtre amoni ke eni pe bika ande za mavwanga ba olinga linga peye a moi si kitoko za moi si kata basi. Donc ala mobana mimi na rata monde a amoni ke eni pa moi solliciter belé bani abi oyo moi so ba yo botola ngai. Ya on a stoppé qui est nabi tika théâtre. Alinga ka na théâtre té. A stoppé eni tika théâtre a tchena ndaku deuxième femme ya Dadi Kambala. Lelo autres zomona bino bozo tout atolo ke no ba camarade ba mi proche ya Dadi ya eni. Mais chaque jour biso tozalaka na résidence ya Dadi to mona rabino bozaka. Est-ce que tani oyo bozwaka? Est-ce que bozwaka pe tan ko kende ko fani sandeko eni? No, tino mona rabiso na Dadi kuna matanga na mapono. Ngayo na zarabu chaque temps na la muki. So na siko mama ndako na ngai na kenda na pa eni. Na vanda na wana ti donc na vanda rajno wana. À partir de pourquoi 18h peut-être na zonga rakoto. Après na zonga rakoto pas Dadi na mapono. Si ba vendre na kola la pa eni. Donc na kabola bon, ndio to passe papa. Ndio to ngesika mo ngeza la bien ko ba kaboli matanga to mona ndoto passe parce que na tongo na obligé fona kende kuna. Na kozonga pe na mopono 22h na zobina zonga suko lala pa eni nini oyo koki ko reprocher na bandeko oyo bazoko organiser ba obsèque wana oyo bazo salisa matanga ya Dadi Kambala pona basi ya Dadi Kambala mibale ifaki basala nini pona ko réunir ba mibale banga basala ni banga basa be effort mo bo basangisa ba mais bige simbaka ate po une personne a besoin de la mobile na mais le col avec qui pong au footela dada au footela ceux qui pong na bango moko peut-être si kana bango moko bit pong en famille ka ndenge za bit pong la dimo ka sombaki la ina ngaka ozala wana mais bagene ko zwa eni to yaki na eni wana na matanga mais isimbaki te donc ngé ezaki moi ba keti ke pesa maki wana so ikara ina vana ki se mona Gisèle sika matanga ngani zali donc ezaka ko swana na bitumba donc ayaki wana mais isimbi te ba mikolo ya théâtre ba mikolo ba bakite enya ya tomba ye moni ka ndenge zali la ki déjà awa mote kopela abite eni ozonga na côté ya famille na yo sala matanga wana mais okamo kaka bato wana bazonga ki eni azonga asana matanga ipana bango mais ata mutu moko te proche à Dadi o ba lenga na Dadi sika moko mena na ye mutu moko te akene ko akitala eni na moni mutu moko te ya ko teke ba kosa batu te président Dadi ba collègue na ye donc tant ba kombo te pona ba problème peut-être ba kombo ay comme que moi na manqué biso moi na mabe ale comme que botaki na ba film te za moi na mabe ba yebi bango moko proche moko ta Dadi
mais ba ki eni bien ba ki bana eni ena ba mi balé ena bana dadi na mbulani balinga dadi na 2003 moi libosa na 11 ans braza 5 ans bana dadi kala tongo mais ata président mon côté o ba ki proche dadi ki ba pa eni ba vana na moi muke il faut vendre ça ata moi banana na matanga ba olia nini ndeni bana bazo ke vulu ba mutute maintenant na bango mi balé si faut to vito benga veuve to ko benga nani veuve oh bon me ba veuve oh bon déjà bala te ah tala lelo oyo zo par ya eni to zo par ya famille ya eni comment na ndenge maman Denise atindaki délégation et ko tika moi quelque chose pour na obsèque ya dadi dikambala est-ce que likambwana e betisaki famille ya eni libaku to bazoki on na ndenge ni na bayoka na bango ngo mais bazana bona kimi makasi parce que bayebi ki bana bazana kati ata tine bongo ata mama Denise ak notika enveloppe kuna monta peut yebi na biso monta e ba na monta mais eni bayebi na bango pe mais ba kana silence de mort ba vanka kimia si ba ota na maire na bango ko monta se ba na ngo mais ba ni mona kimia ta maire na monde ba ko sala bon exemple na bango na famille eni ya dadi na ba na famille moi se kuna bayebi ki na famille eni bayebi ki mbongo eza kuna mais bon ba sala kaki kimia batala maire na bango tina suka maintenant liloba suka ni okoki koloba na bandeko oyo bazolanda biso oye betsaki bango libaku komona ke non basundoli mwasi ya dadi bapesi priorité na ngambo moko message toko pesa na baimboko bazolanda émission non et un message moko na ona koloba parce que toi na mawa netinga ma matango eza ngai toi vraiment na mawa makasi to la dadi ezaka ke eni ba oba mikeki ko ngana oye bate ko sundola ndenge nini aza mama ya bana na ye abote bana mibale ya toi non batu ba o bazolo ba bengala ibi batamnuka ba internet so ba ke to sala émission to finga eni moka bengenga ishide to sala émission to finga eni ngabi eni no finga eni wana bote ki mosa dadi moi dadi ta na bo moy yo simba eni te po partout na tournage de kende eni no landai partout ta ma so to fana to mena masango bio to sa bisengo na biso eni no zala wana dada lingaki eni donc on a nga par père mutu moko te mais na ena caméra nanga Gisèle pe na ebie mais na vani trop mingi na eni donc ba oba ba be pona eni batika dada on sa kufina ye asa kufina ngo dada sa kufina ye donc kibu mona pesa na ngwana te tutaka bana oyo dada tiki do bana Gisèle ba bana eni ba bana Gisèle donc ba bana ka ndeba sa bana yo mbaneza na ngwana te dada tiki basi atiki basi otebi o atiki basi donc eni aza mwasi na ye pe reconnu même na kata monde artistique boy eni aza reconnu bana bazana kati donc on doit pas mutu moko te mais elo zaka passe parce que ba ba sa émission ki ba ngai moko ba isinga ke sala émission finga eni mutu ngai bete ke ngana ebi eni ay bete ngana zaka makada eni donc zaka passe ko finga mutu pona ni ngapi na Solana Gisèle au monde zaka passe donc c'est ça. Voilà, Gallo Ponsgale Neftali est arrivé à la fin de cette analyse. Oui, c'est pour ça qu'il y a Katia Bio News Télévision. Là, je vois les Bika Daniel, le Mystère Bio. Émission 100% analyse, c'est là qui bongo filmé par Jean Mwanza, les caméramans présidentiels est toujours près des Gallo pour mixer Galé Neftali. Dans ce film de long et à large en détail, moi nous s'est passé Kati na makambo et matanga au Italie dadi. Pourquoi kaka ceux qui artistes à côté à Koufi, il faut kaka makambo belé to éviter ce phénomène là provient d'où. Mais yango to sangisa ki ba ndeko basi au bazana Kati artiste au pe bazana Kati monde théâtre au bazali ba camarade ya eni ba meka mpe ko pesa biso makanisi na bango à propos ya makambo na sur bino mobutu kolanda commentaire pena ezate ngana bino kaka soki bo sepel l'émission moi commentaire moi d'encouragement na sur ba excuse na ngape bo ekomela ki bino soki bo sepel nango au commenter kaka na se moi remarque moi suggestion et ko ça la peut bien soki nzamba zongité ngana bino to kutani prochainement merci bye. Vous êtes sur Bio News Télévision, la télévision autrement.